Mbote na bande konyon surtout oyo bozwa temps ya s'abonner na Vérité Universelle TV pe mbote na yemoko boss John Simao mokusatalo babo ya basamba en tout cas lelo naza vraiment na temps ya ko pesa ba non sebelete po boyebi keno tozwa mi bongo awa na morgue ya clinique na biso ya université tozwa mi bongo na bane ya papa na biso Ben Bemba ba oba uteki Suisse ba yaki ko kunda papa na bango oya uteki Suisse ayaki awa na matanga nde lelo azana ndako malili bazobi misael lelo po bake ko déposer corps na ye na bisika o ezwami na njili nde bana na ye bako talisa biso lolenge papa bandaki maladi pe lelo papa ye ko kufa pe nini esali keno papa lelo a se retrouver na ndako malili. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Simon, on passe. Merci papa Simon Tomonio aolati polo ya papa na biso Ben Bemba en tout cas papa molimo no pe ma vraiment na kimia bisika ozwami na katanda ko malili molimo no pe ma na kimia nini vraiment ko koloba na liwa ya papa ndenge papa utaki Suisse ayeko koma na Kinshasa lelo babengi bino keno papa kufi pona yo atake no mwana na yo ko koloba nini? Vraiment, l'émotion est grande. Il me manque des mots pour pouvoir m'exprimer. Je ne sais pas quoi dire. Tout ça qui vient au revoir, tout ça qui vient à JT. Et ça qui vient hier, à Zonga, tout ça qui au revoir. De l'autre qui ça, tout ça vient à Dieu. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. On n'a pas vraiment beaucoup à exprimer. L'émotion est tellement grande. Okay. Merci beaucoup. Tant babenga ki bino suko ya ko informer bino que non papa kufi. Tant bino eloba na ngoyo moko lobi que non koya ya papa bo pesa ke au revoir bo pesa ke ya JT. Tant ba ko benga bino papa kufi. Et ça ki bino ndenge ni na minute wana ta ke no za papa o bozala ki ne boyeba ki na maladie te, boyeba ki ne eloko moko te. Et ça la bino ndenge ni na minute wana. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a que les émotions. Il n'y a que les émotions. Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Je ne trouve pas de mots. Ndengi tozulaki nouvelle, ndengi tozalaki. Donc il y a biso toye. Na bo batikali, na bakoko batikali. Ezaki facilité. Parce que c'était inattendu, on n'attendait pas ça. Donc on ne pourra pas expliquer vraiment nos sentiments, ce qu'on a senti, comment on était. C'est impossible vraiment d'expliquer. Mais vraiment, c'était dur, trop dur pour nous. Okay, merci beaucoup. Wana tozoko ba pena bana misusu nde tumoni na sima en tout cas baza vraiment quand nde bino moko boyebi ba vraiment na souci ya papa na bango Ben Bemba ndenge zala kaka ko perdre vraiment moko ba généraux en quatre famille ezala vraiment passe botaka ndinga boti bani belé akolisi azui ba koko melelo moko ya ba généraux ya quatre famille Bemba akoyi mutune elali en tout cas nde mwana ne pa mwasi azam panzi na droite ko s'exprimer muke ko tali sabiso lolenge ya liwa ya papa na biso. Bonjour maman. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Okay, merci Nini Amukyo Kokoloba Natine Liwa ya papa tandis que bino vraiment place bozaki bo s'attendrait quitter que non papa koko kufa puisque abela quitté place ya uta ki abela quitté ay ko tomber maladie awa boko koloba Nini Liwa papa na lobani eza dur ko perdre motoka ndengo nobi ke aba Jacques le 12 obi ke ba ozonga le 31 janvier OK Kimbalo a libéla aux ongles susté. Ça va, merci beaucoup comprendre vraiment, beaucoup comprendre. Et Aza vraiment un souci à quand on a eu le bangan zo bengue vraiment Aza généraux vraiment ya kata famille oyo. Bonjour papa. Bonjour. Naibi que non vraiment boza na souci ya papa ndenge ba uti ko perdre yo ko lobani na micro na biso ya Vérité Universelle TV taka boss John Simao bisika za na kata Suisse azolela na bino longo ko lobani mpona. La dernière chose que je veux dire, on n'a pas eu de temps pour dire au revoir. C'est ça qui m'assacasse. De dire au revoir, on se verra encore dans notre monde. Et ouais, c'est dur. C'est ça, c'est la seule chose que je veux dire. C'est tout. Ouais, pour le moment.
Ok, merci beaucoup. Qui papa na biso pendinga otoloba tozo continuer peut tozo pe ba membre famille ya kotali sabiso bango penda ba oba saki na kati kini ba kotali sabiso ndenge vraiment papa malade bandaki pe lelo ndenge ko se retrouver na kati ndako malili. Bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Ok, na ebite soko kalingala ngalo bana nga. Naloba calmate s'exprimer même si na calmant ba téléspectateurs na biso à Vérité Universelle TV bazolanda yo siko ndenge papa kufi vraiment pona yo ko koloba nini na bandeko batikali pe ba membre famille oyo babotami na papa ko yebisa bango nini. Für mich ist das erste Mal ein Schock gewesen, dass die Meldung kam aus Kongo, dass mein Vater gestorben ist. Aber das Message für die Familie von der Vater und die Familie von der Mutter würde ich sagen, dass jeder muss stark sein, dass das Leben geht weiter, dass wir zusammenhocken, zusammen stark werden. Und das Leben ist ja immer so, dass Gott immer gesagt wird, er weiß, wenn es Zeit ist zum Gehen, aber die Zeit können wir uns selber nicht aussuchen. Und das Wichtigste würde ich sagen, dass wir viel gelernt haben von unserem Vater. Er war ein guter Vater. Ich bin ihm dankbar, dass ich viel Zeit mit ihm verbringen konnte. Und ich werde da weiter kämpfen mit der Familie und dass wir zusammen stark bleiben. Das ist das ganze Message. Und das Wichtigste ist, dass die Eltern immer suchen, auch wenn sie es nicht miteinander gut haben. Danke. Ok, merci beaucoup. Avant tout, qui est connexion de Autoloba, tous appels sous na maman na biso mpanzi na ngaza mpanza ya gauche, ye auti, pardon, auti wapi maman na ngana va na mboka na Hollande, comme na Alphonsine. Ok, maman na biso, toni to ba ozana ni na kati ya famille bemba ozana ni vraiment. Ngana zali petite sœur ya moi si ya Mbemba ben. Lokolo za petite sœur na ye okoyeko betela biso histoire mukie na yebike no zaki na kati ya Congo te na ville Kinshasa te ozaki libanda mboka ndenge okaki penda histoire ya liwa papa ko betela biso histoire mukie lobi bandeko bazaki na ndako na meka ko sona bango muke en tout cas vraiment ndenge na lobaki lobi bato bazolo balobe belé no mabo phrase ki maladie te azalaki na ye bien moni biso vanda na mboka na poto soko ozomona ko zo sentir bien te okoko ko ya vacances na Kinshasa te. Donc malade est caprice que memi pe tinaliwa. Donc bon fois kufaki le 7 février. Nde wana vraiment ils vraiment émotion moni liwa bon. To yebi ke liwa ezali vraiment to satanda ki nangote. Donc vraiment to satanda ki nangote. Merci beaucoup le quoi vous satanda ki nangote le kola ye déjà kufili loba suka oyo ko koloba ndenge bozala ki na ndenge bo vivre ki na libanda ya Congo ndenge bo mesana ki na loba suka ko koloba nini. En tout cas, vraiment, tant que j'allais à Namboka na Congo, tous ceux qui toujours en contact, tous ceux seka, bilanga na petite sœur, alobi oyebi ke kuna misili 500 francs, ngabi ils avoué li solo bof. Ngabe so d'ailleurs Congo to kende kuna to somba to koteka na Kinshasa, vraiment tous solo là. En tout cas, vraiment, ils a participé mawa ko perdre beau frère ya boye, azaki vraiment lokola na kolba beau frère te. Ya azaki nde vraiment papa na bisopo, ayebi nga déjà mwana muke, tanga na zaki mwana muke, ndenge na baki lobi na ndeko, nga na zaki lokwa secrétaire. Ce qui ya za na besoin na ye ya ko sala lettre na soki no tika ba lettre. Donc to perdre vraiment papa, mais na nyonso na ko koloba moni toza batu nzambe apesaka ye pa zwaka moni nde tolobika to pamboli nzambe tolobi merci nazo basusu merci na bandeko oyo nazana bango na mboka na Hollande bayaki kosunga ngai nazo basu merci na bandeko msuna baza na kati na mboka na Belgique bazaki ko soutenir na ko benga na téléphone et puis bandeko oyo tozo bazo participer kati na biso na mboka na Congo en tout cas vraiment tozo vraiment merci nzambe apambola bango nzambe apamba pe mabota na bango eloko nde nali ko senga boye vraiment to be likimia moni désordre esunga kate etongaka eloko moko te nzambe asunga biso nzambe atambusa nyoso na lolenge alingi otambusa ezala biso bato te kasi ezala nde nzambe toyebi ke ezali pasi ezali vraiment choc moko munene donc nzambe nde akonsolaka biso moko na bomoto boto kokoka te po moto te acceptaka akende avant po na bomoto mais na bon nzambe biso tozo ba merci tozo ba gloire et pas na nzambe. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Ok, merci maman. Merci Nabino Nyon surtout au Bosabona na Vérité Universelle TV en tout cas na Bosanité Boss John Simao Mokusata Loba Boya Basamba Bangonde Banani la patronne Misha Babi maman Asolo ba montamo kitoko bongo na otambusa micro na famille mobile pe ba expliquer biso lo lenge ndeko na banga kufaki. Ciao.
beaucoup. Tozomi susu na famille ya papa Ben Bemba. Nde bakotali sabiso bansusu mibale bango mpanzi na droite moko mpanza gauche bakotali sabiso tina liwa ya papa Bemba maladie bandaki quand akufeli na maladie nini peut asali combien de temps na hôpital avant akufa. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Mbemba, beaucoup na Mbemba. Beaucoup na Bemba tala caméra to sepeli vraiment tala caméra. Oza nani epa ya papa na biso akufi papa Ben Bemba. Epa ya papa Mbemba Ben ngana za kulutu na ye grand frère na ya bango o totikali na kati ya mokilo. Ngai yaya na ye. Donc yo yaya na ye to moni lelo bolati pardon fonga maboko bolati papa na biso Ben Bemba na kati nzoto boye lokola ke akomi déjà mrowe sko ko betela biso histoire malade bandaki ndenge ni poto yebi azaki na azalaka na poto na mboka Suisse malade bandaki ndenge ni po lelo aya kokufa. Bon yango pe nakoko yebisa lokolo lobi to yebisa ye akomaki awa asali 4 mois amona na kana biso te abenga kape mutu te akomaka pe na famille te to sutuki kaka mutu akufi azana morgue. Donc koya na ya Kinshasa banda awuta ki poto aye asali 4 mois na kati ya ville ya Kinshasa abenga kabino te bayaki na mwasi na ye premier tour wana baye na mwasi ne asali 4 mois na mwasi bango nyoso 4 mois awa biso ngai grand frère baleki na ngai nyonso ata moko moni ete bayo aka sango azakuna o alekaki boy suka sko tango bino boyo kikeno akufi ne bo meke ko se renseigner vraiment ni ne bomier bon biso tokoko yeba te liwana ye ndenge akufeli wana tokoko yeba te po eza toza mukili eza munene makamupeze belé moye ya ko lobango polele boye Antoine ko kokate bozana ekoloni biso toza besingombe. Beto na beto. Merci beaucoup papa Siko le quoi beau perdre moko vraiment na kati ya famille na bino oyo azaki pe ya mutuya le kitala kaka ko zala na libuma zala ya mutu moko mais soka bimia comme ya mutu nyonso lelo comme lokola papa na ye po lobi oza grand frère na ye ko perdre moko ya ba généraux pe ya kati ya famille ko lo ba nini pe na liwa leki na yo. Bon ngai na perdre na tikalinga moko mais na yango o ndenge na kosala na koloba te ndenge nga na kosala na koloba ngo te wana eza na motema na ngai oyo kosala koloba ngo te wana osala ndenga molili ou bien na ndenga kuti kasi na lobi kana bukuse te bongo lingi na détailler ke na bien na ko bomba mutu ou bien na kosala boy te ngai na kosala ngai mongo na yibi mais pas na bino kutimi ezali na kutimi ko sinazola nde kutimi oyo loko nazoloba nazolanda kutimi. Okay, pardon papa bandeko nazozwa bino naza vraiment pona moi papa obimisa ya mutuya e bongo siko pona mwasi oya tiki po aza mwasi na bino boko ko sala ndenge ni pona ye biso tozana likamwa mwasi te la caméra nazotala mais tozana likamwa epa ya mwasi te mwasi ne ye nda kolanda biso mbisi elandaka nini popesa ngana un exemple mbisi elandaka nini voilà. Siko pe boko ko sala ndenge to mona bandeko na biso bayanzi en tout cas bambote bisika ben nyonso ben kele bampangi na beto bayanzi nde basala système akintu di soki ndeko na banga kufi bazwi mwasi est-ce que pas na bino peza la bongo et partout ezali eloko ezalaka esika nyonso batu na batu bazana nini na bango mwasi baboyaka mwasi te bakoboya mwasi te na likamwana bakoboya mwasi te mwasi lelo tozoko nokunda mowei soki tozongi tokepa na biso esengela landa lokolo na biso ako biso toko ngai na ko landa yete lokolo na yete po ngai na za yaya mobali oyo atikali na kati ya libota nde ngai mais ndenge zana pe ozoko s'attendre que non ndenge leki na bino kufi soki opanzi matanga mwasi akende te alanda bino ndenge olobi alanda likolo na bino seke wana fo moko na kati ya famille abala mais non biso toko bala yete to bala yete bala yete bon nani ngabala ngai na tikali mobali ngamoko na kati ya libota mobimboy ngai na kamata na bala yete mais bozana eka elongo tozana eka bondeko famille bana bazana kati na kobosa na bana na ngai te naza posa bana na ngai donc na kosenga ke ye mama apesa ngai faveur na bana akangela nga bana nzela te po ngai nde tata pe koko na bango nyonso donc omoni ke ngai nde likonzi
o natika naza natika totika ki mibali atika ka ngambo donc asali mbabe. Merci beaucoup comprendre l'émotion vraiment ya papa na biso taka ba perdre moko ba généreux ya kati famille nazongi mopanzi nanga ya gauche to papa nazosongela yo pardon mopanzi nanga ya gauche papa kombo nani nga kombo nanga Mizala Beach Longola diseyo papa Miyala Mizala oui. Papa Mizala en tout cas na peso pe mbote lisusu lelo tozwami na morgue awa toye kobimisa nzoto ya papa na biso Ben Bemba na ebite yoza lekuboza mwana nkasipa na nazali beau-frère à Ben na bali petite sœur na Katali Botawana et c'est-à-dire nali au centre makamunyo surtout les kana Katali Botawana lokolo za kati centre en tout cas merci non apesi pour nazu vraiment mutu ya na ebi ko za naître oza na mpanza moi si oza suna mpanza mobali oza naître betela biso lisolo vraiment ya liwa ya papa Ben bon mingi penza kolobeza te ndenge kaka beau-frère utai koloba Ben akomaki awa na Kinshasa je pense au mois d'octobre si je me rappelle akomaki au mois d'octobre ce journée nyonso twazalaki na lemba makomaki na kati ya famille te ti le 7 nde toyoko yokande sangoli wake Ben akufi. Est-ce que na koyeko tuna mutuna oyo vraiment boss de boss John Simon mokusata le babo ya basambo za grâce na yo nde toyeko kuta na famille oyo est-ce que peut-être akufeli pona kanda oyo saleki keno akoma na kati ya famille te ou bien akufeli makamu mususu bon na kolobaka akufeli pona kanda famille je ne pense pas ndeko abelaki aiko kufa biso pe tokendeki pa médecin alors toko senga pa bana lokwa biso ba parents tokendeki pa médecin bango pe balanda biso bayoka eloko nino médecin lobaki na biso mais ka kotel sanga muke vraiment po bandeko musu bolanda to ebi keno eza famille na bino musu ba libanda mboka balanda yo pe tombo kende pa médecin ebisa bino ni réponse ni au médecin à répondre ki bino médecin lobaki boye la mort est naturelle mais pas na biso ba africain la mort est toujours causée par bateau mais atalsaki biso ndenge ndeko azalaki malade ndenge docteur alobaki malade ndeko awutaki na poto ayaki awa azalaki malade bokende gauche à droite ya koloko songolo pakala moto abomi ye mais awutaki na poto na ndenge ayaki awa azalaki malade ne won esengeleki amela babiloko lokwa ba masanga te banini te nde yango na docteur alobaki biso ya motu ya ndenge baki lokwa ya zongolaki susu mwa masanga ya komela yango nde memiye ezaki maladie nini yango wana bon ya baki ezali problème ya ulcère médecin a compris que pesa biso explication vraiment profondément te mais apesa biso d'une façon superficielle yango tolanda ki peto yokaki mais bwana ba résultat oyo lokola ba papier oyo na ko benga na lokota lingala o médecin apesa ki bino po bo témoigner que non maladie bo effectivement pour nos cause ba résultat wana esengeli boyo ba témoin oculaire o ba memakiye o bango pe ba kufaki o pe ba monaki médecin bango wana nde ba kopesa biso éclaircissement na liwa o ya kufeli mais par médecin alobaki na biso d'une façon superficielle. Merci beaucoup. Tu continuer na bango lisusu lobby en tout cas toze longo na zongi mupanzi na droite ya papa ko se présenter so kazana ni pe mekotal sabiso monke. Bonjour papa. Bonjour maman. Merci papa tozuyo na micro na biso ya Vérité Universelle TV. Oza nani na famille Ben? Na famille Ben nga nazali leki ya Ben na botami na mama leki. Ndena ko benga Ben yaya. Orobenga Ben yaya meka ko betela biso na histoire na bino traduction na bino ezalaka ndenge nini lokwa lelo ye akufi atiki mwasi atiki bana traduction na bino ba Congo ezalaka ndenge bon traduction na biso ba Congo normalement eza penza makasi te po biso eloko ezalaka mutu na biso ba Congo ezali bana to boaka bana te lokola papa akufi biso ba papa pe to tikali aleki na ba kulutu bazali to na posa ya bana na tradition na biso. Merci na traduction na bino excusenga pona mutuna vraiment pe ba papa mpanzi bo excusenga pona mutuna mais za ba famille musuto mona kalelo boboko la na bino bana wana te donc yo boti na mwasi bana bakoli na bomwana obokoli bana wana te ti tant bana bakoli bakomi mikolo papa yeko kufa yeko mona na keno te faux traduction za la pona ni vraiment bande ko na biso pe famille to sala keloko wana bon eza traduction ya mabete to sala kango puisque baza bana ba ndeko batiki to ko boka bango te ata biso ndenge olobi wana ke to bokola ki te mais ndeko sonde azali ko bokola bango tango ndeko saza suna bomo ite biso to s'en charger na bana biso pa baza bana biso to ko tika bango na libanda te batelanga na po tango su problème ezali ba ko yaka pa na biso ba parents ko tuna biso ko yeba ko zoma yele pa na biso ba parents
pour biso nde tozaba ototikali na sima papa na bango. Merci beaucoup. On a tout continuer les sous bazo bimisa nzoto ya papa na biso Ben Bemba en tout cas papa moli mono epe manakimia bisiko zwami nzambe abate la paix famille Bemba abate la bana abate la maman na biso pe mama pasa bisika azandinga zotikala wana ba bimisa nzoto ne na katanda kwa malili to okay na bango elongoti na nda ku place papa Bemba banda ko vanda to longana papa Ben wana to kineti na njili place ba ko déposer to ko zala lisusu na famille na ye papa Ben Bemba lobby lisusu to ko continuer pour to clôturer émission na biso. Ciao.
Yeah.
iginit. Zera, zabaleka pena. Bokende. Jipana kama teza. Aibu. Zera.
Maman, non, on a